Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, on a s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, tout ça, moko gaga. Réflexion, trop bandé, réflexion. Réflexion, lumière, Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna. Bonjour mes frères et sœurs, c'est bien moi votre sœur Isabelle en direct 2012. Bandeko nanga na yena motuna ezali préoccupation ya ndeko na biso moko azana Afrique. Albi nanga sœur Isabelle, nazali marié, père de 2 enfants. Na utaki ko perdre musala nanga ça fait 8 mois passés. Pona yango na komi na nyongo ya 4 mois, na komaki na nyongo ya 4 mois na ndako. Na ko kasusu ko memelo ko lia na ndako te. Classe ya bana ekoti mobulu. Mais na ko remarquer nyongo ya ndako futami. Classe ya bana ça va. Na ndako pe biloko komi koya nango tranquille na nzela ya mwasi na ngai. Na remarquer que mwasi na ngai zo tromper ngai. Na tikali na mutuna. Na fandisa mwasi na ngai to solola. Na tomboka na sala nini? Abisia Isabelle na ebite na sala nini? Yangonga na mutuna pa ba papa, surtout na lui précisément pour na ba papa. Soki yo papa ko sala nini? Okotika kaka ile kaka nango bongo. Ubi okotuna. Ubi oboma libala, ubi continuer libala. A vous, ba mama pe bozali na bino na droit ya ko répondre même mingi ya pour na ba papa. Merci.